Et ça nga mawana ngana lobela ngote mais kotanga est important na vie. Omoni kopo ndenge to yango ko par réseaux sociaux o biso tout wana ba maman ba grâce te mo bana ba maman na bango. Tout le monde a na maman. Misu baza en vie, misu pe ba kufa na bato ba tout ba bordira bana ba mère. Biso tout pe to wana bana. Mais comment on appenda mutu mwasi mobali azui mwana akomi ko exposa kai ozui mwana matisi podium na âge soki ya 2 ans soki 4 ans soki 3 ans ya mwana ana zaka na histoire ya ba musicien mwana ana zaka na histoire ya ba musicien ozaka na histoire ya mitakala osalaka o mama o lakise de le bas âge biso na ba âge wana ba mama ba o mema biso na VV Santerre na ministère à combat spirituel na âge wana to kende ba parc na âge wana biso to bandi JCC na ba Enis to komi na ba âge moko boye ba bwaki biso na kati internat Béré l'église à Mamolangi kuna internat ya Béré ya biso bana CFMC ezalaka ozomona mwana kolaka na place bazo kolisa ye mwana zokola na ndenge ba okoliselela ye nde éducation wana mwana okola nango donc omona mama zui mwana kotisi na kati ya base azui mama boti ye ako bandeko na nga to sa musala oyo na opesa conseil oyo na opesa conseil nga na opesa conseil na bandeko na biso baza conscient moni cop to sala oyo eza faux cop to travailler na bandoki na kopo to travailler na bandoki na kopo poki ndoki koma mana ngone longite to roza to sekara to bien to aba pire menga na nchor na kopo to collaborer na bandoki to travailler na bandoki to tambola na bandoki donc to ça mal entouré mais na moni suna maman pas insensé. Félicitations à ba maman, à ba ndeko nanga ba journaliste bwana ba maman na bino baza en vie. Ba mi pesa respect à ba maman ba batama na basima caméra. Bongo ndeza respect à famille, respect ya libota, honneur ya famille, telle mère, telle fille. Génération à génération. Mawa. Kutisanga na famia Mozambe na beteroli solo ya camarade nanga azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nanga il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus mon meilleur ami mon meilleur Jésus mon meilleur ami quand la dépression a frappé à ma porte Yahweh impossible d'en parler personne ne pouvait me comprendre ce qui a fait mon ninga langae atango nyonso Jésus Jésus mon meilleur ami Jésus mon meilleur ami Apangana yo tuzana solo atango nyema koti kubanana esikayo semaine passée dans un camp occupé. Yo yekoloba asaka ozaka mieux placé te ya koloba makambo ya bato. Yo yekoloba awa ke bazio Henrietta ba matisie na podium mwana kozala na vie ya musicien et tout. Nalobi est-ce que moi ana kendaki concert à faire toi kendaki concert à Mabele Elisi
donc bana na bana bana miki ya ba 2 ans 3 ans na festival à Marrakech wana loko eza Jamel Debbouze wana ndeza nini Sarah est-ce que yo a mis place au marambo mais yo mema mwana na yo na répétition ya yati abina ba image za na réseaux sociaux mwana no azali miki ya mobali donc yo monka bana batu na ba maman batu très facilement aussi c'est d'abord au Jimmy on va te oser concert ici do ba o bando bimisa bilo a somo a Jimmy Sarah yo za mi placé yo mema mwana na répétition na podium à musicien mwana bina kamula loketo na yo mama sur place wana ba te ko za JCC wana na 2 ans o wapi yo zo te JCC pour na 2 ans yo za la na mbandaka na 2 ans o wapi yo zo te combat spirituel na 5 ans o wapi po yo era no za mbandaka ça roza mi placé o comment les qui ça monte aussi quoi ça aux amis placé puis on vend de la bana batu pour yo même moi na podium ma musicien na répétition abina musicien zimbo ma pesier le roi nous danser pour le bangoni on ça frère naït donc na Marrakech est normal pas en ciné comme ma bé et aussi et simité tant que yo même moi na podium ma musicien abina kamula loketo wana eba te ko za JCC wana eba te yo zo même ozolu kanzambe depuis pour moi wana eba te yo le ka ba délivrance biso to vivana mama biso bo sakana na batu te se boyebi likambo te bomoni batu boye olobe nde boka batu izengi boka maboma avant ba yo finge na internet na yaka na mamu na internet bembécile communauté ba mbwa bizengi communauté mo ba complexé ka bomona kaya zaka malonga elengi yona na sundola iti bo posta kete poani bo poste ye bo posta ka ye il faut bo chaka ye ndenge enga na zakini bo ndo check partout il faut bo chaka bongo communauté ba complexé ba basi mobo ba incapable ba ebi nde ba fulaka mobilité ba ebi ka so muninga fuli ba monye spécial yona netkela bino bo lamba bo lia bino ka isi se mama bisa lekina émission alobi ya tala mwana bo ka isi nde lexiko zonga na jamais pour quitter mata mwana ta so to kangi mwana okola ka oluka papa na ye nga kola na famille papa na ngati na kola na famille papa na nga so nga na boy même amona mwana mama na nga oloba ausala o nga na lovite yi etenge musala nza kami o décider ye popo na nga kutu na loba ndenga zo charge mwana ke o mona mwana te poti mama lobi bongo mama pa yebi ke so ba na bezo mona ba bando to mona la mona ipana ye ayi ke pana nga muto okyo nyata te ye mo pe mama yebi bo fungwela nga mbanga koloba ke bongo ya mwana no ekyo finga bizengi ba complexé bino ba bi mambo elekana bo zaka bomoni mutu ka po bomoni mutalati bilambati banda ko bomona yo kanga ba bi mambo elekana na kati yo ga sata mama so ndenga zanso za musanza mete afungola munoko ba mambo e viva même atande bo benga ke papa ezile londe bo komisa ye lengi poto kabwana boko ke lengi ngo bolo baka pona miso batu na sasoni bo ya bo commenter so ba pesi bino ye boko vanda na ye to pesa bino ina na pamba ndenga na sala ene 3 ans na ndam ina na pamba aza lengi so za na maboko mutu mususu aza wana na mona no mwasi moko atembe aya sa fiche na ina ni ele biso libata na rouge à Paris ba suka ba panzana te akoma mutaba doléance te na mona ba ba ka commenter nga papa via kabana na Karina zwa kima boyebi ele kana na coulisses boyebi ba dossier boyebi ba pardon ele kana boyebi ba appel ele kana na coulisses boyebi boli ba yela bino nyoso ko ngabe na muto mutulo kwa bino boyebi ngabe na capture na ba voice bo sala lokwa bo saninga oh na sila maka mukie po ba famille pe ba 20 ans ba singa za mambo libala ya mambo ba pesela mbongo ezaki makangu te mbetu o mama na alalaka na ye eza mbetu mibala Karine nyonso balali likola mbetu wana balala mama ne na mbetu wana bela walali na mbetu wana Feli Tigre alali na mbetu wana nani Kikuli alali na mbetu wana donc Arieta botami na mbeto balala mama na ya botami ka wana tala ngai tant nazo kende pas Diego na Beauvon na Rivonia place za ofutela jour à liboso
tana koti na ndako na ye azaki na pouf mbetu douche koto asala neti mwa mini cuisine télévision et tout nayebisi ngabi ngapi na nde na ye na ndako no na kolala wa te esi ngabi olala te po ani ngabi te na kolala te mbetu no oyo osali nango combien d'années natunye mbetu alalelaka ayebisi ngabi bon toutaka voyage Afrique du Sud tant toyaka nde nasombaka mbetu oyo ezaka na nde nini apesi nga nenga binga na olala na mbetu te soki moya okabango eza tokabango. Oh non, mais tu peux changer badranga na bi, je dors pas. Suyer à moto. Et quand tu as na matela. Je dors pas. Nebisi non la na mbeto wana te. Photo so mbeto asika. À l'époque, il pas na mbongo te, nga pe na na mbongo te, to kenda ti complast. To ko so mbeto mo amuki epesera. Izo sa nga kutu. Pandi pasi donc saute na lali na lamuki pandi pasi naza ko kangote ya muke parce que mbongo ezaki te e nga na ola na nga na mbetu wana piti akaba yango to luka mbetu mususu yake peser matela mpamba wakaka mukie bon ezaba matela oyo basaila bakiti normalement eza pe matela te eza ba mousse moko kaka basalela yango bakiti mbongo loki ezalaki te tosomba mousse wana epuis ya na molunge moko comme pas possible nakoma oyokela yango bapanzi pasi ti bazaka so na répétition moko boye nabosani kombo avia yango kombo ya maître yango nabosani kombo na ye maître bienvenu faso maître bienvenu faso abamba ye $300 na tongo na munde tokyo somba mbeto ya malonga ya mwa musuni na changer pe na mabaya mbeto parce que na mbeto na mabaya eza na kati ya basuyer wana o baza ko salela paka bakulutu donc nga fona na motoki na nga na banda vi na nga ya sika na ye na kolala na mbeto wana te mais Karine mbetu wana mibali nyonso balala ye mwana na botami azo continuer la na kana mbetu wana masumu. Pourquoi? Parce que elle est incapable ya omisombela mbetu mbetu na yo li conjugal na yo osombi yango na mutoki na yo te na mutoki ya mobali no te mais na mutoki ya bato abeda jour ndazwa. Donc na vie ya Karine elle est incapable de s'acheter même un téléphone. Elle n'a pas les moyens. Elle travaille pas. Elle a une chaîne YouTube, ça ne fonctionne pas. Elle est une youtubeuse comme moi, mais elle travaille pas. Elle bosse pas. Azobo ya kobosa so kepe kayute. Do pas sombelo ko so yi kanyoche salamite abeti matolo. Preuve année, l'isola versa se bimi muninga mwasi lokwa yenda latisaki. Bernadette Massina, femme entrepreneuse. Donc elle est incapable de se faire belle. Il faut pas pesa ya senga basalela yi. Incapable ya komisombela mbetu ke mbeto na lali na ngona mibale bele mbeto esali ba scandale bele mobali na mobali atiki mitoki na ye awa so ipe lala kina ndoki atiki mitoki na ye na mbetu oyo libale ko yate okofa na mobali te mama yo balala kuka na mbetu wana mama obwaka te kapo yo sela biso matalana ya mbeto malédiction modèle wala to sali matalana et to produire rien. Et se produit rien. Pour ce cas, il y a un bon. A encore changer mbetu. Ata pona mwana. Te to changer mbetu. Ngana na 4 matela. Nga kaba matela te lobana tumba. Nakaba ngote. Nazana ngwana. Adasa tiki yaye na mabaya na matela na bagarde robe zawana. Oya biso mbeto ya liboso na longola ka pona uta changer mbeto asuka na soma na Dubai mbeto ya liboso na longola ka ya pe na dépôt a na kabate
na teka te ezaka awa eza ba vie ya bato eza mbetu eza oreiller eza ba vie ya bato na badra eza place o muta komaka faible atikaka nzoto na ye pema muta miyebaka susu te eza mbetu ape boyo ofinga bato awa boza non incapable bakomisombela ta telefone a bien boyo ofinga neti nani vie ya mutu kaka kosenga na kosenga lokuta na lokuta basalaka ta matala na solo mama ya yo nyonso lokuta fake